suis-moi na régla te tumisanga makasi na bi nga vraiment na zemi tonini zemi te na kapelo te na tambola na nga na za à l'aise mais emi tumisanga date na biso donc chaque date to régla ka ndeni nga na régler te e bande kolekela nga mais mayo kaka obomona o et ça il m'a minene na vie na ngai mai o lelo ko pesa nga ma passe à 4 yepta ba ko futu le minerval amen yepta ba ko futu le minerval amen et si ko bosola matsu bino na Richard amen problème ni bosola na été problème ni bosola na été Richard Azam no konayo mais bosola ali susu na yete problème ni na bandeli problème ni voilà la raison pour laquelle ezana makamu mususu au sala na kati ya vie et comme appelé rideau mais le faut katango. Chers parents du quartier Lembassi Père, Salongo, Rigine, Campis, papa, maman, groupe scolaire Malaika, Yangonde Likambo. Malaika est aussi Yabiseto Sarakaka. Éducation 100% sûre. Formation, ya sûr. Excellence 100%, ya sûr. Yangwana, papa, maman, Noko, Paleki, Tomoboti. Groupe scolaire Malaika, yako komisa mwana na yo. Maternelle, primaire, secondaire, tozana ba option nyonso. Formation, kitoko. Babatima, kitoko. Kotanga, kitoko. Cours scolaire, kitoko. Bon anglais français, yako lobata. Surtout anglais, talaka franco-américain. Groupe scolaire Malaika, tosaka nakate. Yebera, mbongo ike, formation, netikaka na Panama. Bongo ike formation netikaka na Londres. Bongo muke formation kaka na Université Harvard. Bongo muke formation kaka na Amerika. Olingi mwana na yako ma cadre. Groupe scolaire Malaika et garantir yo. Merci. C'est-à-dire quoi? L'histoire ne évolue jamais seule. Il y a plusieurs sciences. Bonjour chers parents, je me présente, je suis Raissa Kawasele de l'école groupe scolaire Malaika. Je suis en 7e CP. La particularité de notre école groupe scolaire Malaika, nous avons une bibliothèque, une salle d'informatique et un laboratoire pour nos recherches. Envoyez vos enfants et vous ne serez pas déçus. Merci. La coiffe ikote papa na Kerouan éternel Kenaya Kanda taba ikote sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerouan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand 93 320 les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000 Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com.
gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, Atozana Mbongo Moké, Opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitongisa li sous-souté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitongisa penza te. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, Benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raf Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto, ça n'a pas militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raf Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Et voilà, vous êtes dans l'émission News Dekin avec moi Betty Massingo sur Congo Promo Télévision, bien-aimés dans le Seigneur. Partout vous êtes, partout vous nous suivez, super salutations à vous, mesdames, demoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Et bien, moi Betty Massingo, je suis là pour vous servir. Salutations déjà Papa Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin, Serge Piana, notre cordon, Christian Bouy, notre DT. Et big salutations à mon boss, l'ingénieur Rafungino depuis les États-Unis. Salutations aussi à Josué Foncélé, merci pour les images. Comme vous me voyez, je suis à l'église Les Élus de la Montagne avec le prophète Timothée Christo Mosakoli Azanamboka sur l'avenue Lobo numéro 7 dans la commune de Ngaba. Et bien déjà, pour la question de la Rabetima, ne vous inquiétez pas, il est là, il va répondre à toutes vos différentes questions. Et bien on a aussi deux éléments à vous proposer, donc le témoignage, parce que nous avons un prophète Timothée Christo Mosakoli Azanamboka Azaka Kakosala et puis Ako continue toujours Kosala. Voilà, prophète Timothée, bonjour. Bonjour maman Betty Massingo, bonjour, bonsoir na bande konyos baolanda biso Saint-Laurent R.O. Bazali. En tout cas, bonne santé. Vraiment Dieu fait grâce, naza tellement bien et sauf que naza toujours na ba prière moko ils un peu privé. Donc nazo bonde la kaka toujours pour na bana nzambe et toujours pour na église pe musalo nzamba pe singai. Donc c'est ça. Quand tout le monde musala nzamba pe sio eza vraiment musala moko munene o tokoki oloba pour na bande ko bola na biso, mais à chaque fois zo sala musala yango to on a toujours ba surnaturel eza ko comment dirais-je, eza ko donc on a ko employer monini eza ko se répéter quoi do ba surnaturel to mona ki dimanche passé tant toyé to suis image to moni ba témoignage mususu lelo lisusu toyé émission anga moko nazaki équipe complète tozalaki équipe News Dekin na culte to moni sou ba témoignage moko donc ya tikotak non yeba te prophète Timothée Christo Mosakola na mboka bande ko bola so mekana ko yebisa biso comment ça se passe na kati ya église Les Élus de la Montagne. Donc comment on ba témoignage chaque jour là ça va parce que Christ Bible le Bible nini que nzamba lobi que nazo renouveler bonté nanga chaque jour et chaque matin. Mais il dit pour David, je lui conserverai toujours ma bonté. Au moni comment un miracle nzamba chaque jour et maintes fois et ça bien pourquoi parce que prophète Timothée Christ Mosakola na mboka asala alliance
Nanzambe ya prophète Nanzambe ya Aïdi Nabala Alexandre. Raison pour laquelle chaque jour et chaque fois, donc je suis obligé que nous avons makambo belé puis surnaturel parce que ils a place au ngana kangama. Voilà raison pour laquelle Nzamba Aïdi Nabala chaque fois na mona kabile mboni. Alors on roka moité net dernièrement moutaye azaki na problème boya biki tikotak. Donc quand je vois tout ça, je dis seulement merci à Dieu parce que naza na place au ngana kangama. Raison pour laquelle il y a toujours des positivités qui nous suivent à chaque fois. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que Ezapé un jour, en plein culte comme ça, Moutoupa y est maladie, Abimi Pekana maladie, ça a un miracle. Et ça m'a déjà et pas à prophète Timothée Christ. N'est-ce qui maman parce que awa déjà ma belo yo donc Moutousoka nyati nakata les eli bayebi. Nalobaki dernièrement awa je pense peut-être pour rater déjà témoignage pour maman déjà qui papa ya botinga moko azaki na problème ya AVC biki. Voilà, surtout témoignage mais que bande ko ba Hollande biso baza vraiment na besoin témoignage wana. Problème te maman ya botinga moko je crois déjà qui mais bozoa parce que na pas témoignage yanga moko. Ah ba kota ka kao abimi OK. Parce que nous avons dit il y a des miracles, il y a des choses qui se font et qui se manifestent à tout moment. Donc on a besoin de bilo kwa mike. Donc on a linga pena que muta yena maladi na kate église o yena bondeli parce que maman Betima sengo to ba ino tellement banda kala o yebi na moment to bandaka na yo ils en a bata mususu bande mususu ba lekana interview abiki na sida parce que moi c'est comme ça qu'il te sili bazawano zo bazo témoigner à l'écart qui même na prophétie au qui collecter même une interview donc moi tout est a permis parce que na ebi une façon ni nzambe di na bala et tizanga depuis 8 ans côté la parole de Dieu et jusqu'aujourd'hui ce n'est pas si facile. Ce n'est pas si facile, hein? C'est vraiment difficile. Et bien, prophète Timothée Christo, il est vraiment à l'obar mingité. Nous avons image bota les élus de la montagne avec l'homme de Dieu, le prophète Timothée Christo Monsakoli. Mais notre témoignage on a proposé dans les commentaires avant de l'exa image, il y a un déco oyo aïe kakana maïa pamba. Abiki na ebité prophète Timothée siko on peut ça ba formule chaque cas au azwa mai au azwa huile au azwa tikotak je sais pas ça se passe comment donc ayena maité et ça qui asombika mai na talika na ye problème na weza non na sali 6 mois na réglaté donc vraiment dans habité alors ayena tembeka ne bayaka pas mosakola na mboka ça va le roi na zuka mai et lorsque je priais seulement pour na mai wana Amélie, malamoko tikota que salami sali qui a mon abina miracle. Quand maya pambe s'il y a témoigné. Donc c'est ça. Un miracle, il y a c'est la Bible, il y a femme, il y a perte de sang. Si miracle la maïe soué, malamoko biki. Oh il y a mon gars na maïe na mon sarola na mbora le prophète Timothée Christ. Bon le pona ngoti kotak, malamoko ba règle fou. Pendant 6 ans abane ko régler. Et dans 6 mois. 6 mois mon a régler. Donc Amélie donc il y a qui infection qui ba beti ba tonga mambe belé et s'entenait pas mais tant il y a côté awa ti kotak mbala moko sali que miracle mbala moko za très positif donc il y a biloko te eloko mikei eloko mikei pas prophète Timothée donc na bondeli kaka boye mbala moko biki miracle amone ba moko ba règle pas le biki na tikali fidèle na kata leseli donc ti kotak. Voilà. Merci beaucoup. Là, je vous propose de suivre les images, la rubrique avec Betty, auto-intitulant, toujours la rubrique témoignage parce qu'on a des témoignages à vous montrer. Suivons et on se retrouve juste après. Sœur, bonjour. Bonjour. Kombo nani? Sœur Marlène. Sœur Marlène, mbala liboso oya na église ya prophète Timothée Christ ezaka lelo dimanche. Mbala liboso. Voilà, ezaki non ndengeni. Bon. Nga pe nazalaki étonné koya kati esika oyo nayebaki te ke nzambe akoprophétise na nzela ya mosakoli Timothée donc nayaki kaka comme ka bainvitaki nga naya koprie awawa nayoki pe oyo nzambe pe alobeli nga à travers mosakoli en tout cas mpenza aza ya nzambe. En tout cas, te azape mosala nzambe penda ya solo pona nzima ki te pena makambo oyo eko bima awa.
changu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otinaka ba colis na ba chance moko boye banoti na colis mona 2004 ti le 2019 colis mo yate oyebi ke eza la passe agence eza ka moko on a déjà mon njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis nous avons fait les commenter mbala moko papa ni za kule liseo donc c'est moi c'est magasin JB service eza kaka on est sachate oh mais ça ce soir kuzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville eza na kati ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya derrière moko eza wana ya football modinte maman dit ayenzila moko na biloko maman dit oui naenzila mona biloko tokoma elobi toza a pona vino tosa musala pona vino anja mundelite mutu muindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo bato bazolobaka leka papa voisineo umida Hugues la coiffe Ikote. Et enfin je suis arrivé salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 0000. Hugues la coiffe Ikote. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Ce pays ici c'est la Tatia. Ce pays c'est Tabaka. Louis. Ah! Ils en ont Mengaït. Ah! Oh, ils ont GPS. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1. Na makambo akotita biloko uta Londres pe Kisasa. Ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga GPX numéro 1 ya French Congolais na Londres. Église oyo. En tout cas, oyembala ya liboso, ozimbala moko tikotak. Mosali na nzambe le prophète Timothée Christo a prophétisé pour na yo. Beaucoup tanate, bomona nate, osolola na été car lelo oyembala moko pale. Ozimbala moko délivrance ya problème oyo bande ko tungisa yo. Tokutana pete toyebana temba liboso. En tout cas penza na sepeli po na kendaki ba église ebele me makambo ebima kite me eko bima awa tuka penza prophète aza nzambe.
mais quand peut koyebisa bandeko bazolanda biso parce que biso tozalaki en plein culte ba image ezali bandeko bokolanda ba image nde mosali na nzambe alakisi que vina yo lolenge ozalaki koboko mo pa oncle na bino ndenge oncle na bino dévergeaka yo à partir wana vina yo koma bloquer makambo ya avancer lisusu te et puis à partir wana esala que na age ozali osubaka na mbeto c'est ça eza bongo oncle na biso donc asalanga makambo mabe mingi donc lelo pena nzambe lelo aye ko révéler mosali na ye aloba na ngai donc nazoloba na ba oyo batiaka tembe na masakoli ba prophète en tout cas batika kotia batembe po nzambe pena azosala en tout cas na sepeli penza na misakoli oyo ebimi nzambe penda akangoni ngai yango wana nazokumisa nzambe penza na oyo nzambe asaleli nga ngana olingo relater biso no histoire pour le bande bolanda biso parce que tozo en direct na émission monde entier bazolanda ezaki no ndenge nini tant on n'a pas oncle Nabino, c'était comment relater bisonon juste pendant quelques poussières de minutes. Ils ont dit à des vergers, comment souba nambetu, nyon so ça la vie zo simba karateti oya na kati église les élus de la montagne avec l'homme de Dieu le prophète Timothée Christ de ozwa délivrance na yo. Bon ngana za ko vanda pa oncle na biso azwa kangai po abokola ngai. Bon na boya ki pete na kendaki ko vanda na ndaku na ye tozalika biso mibale. De oncle na ngape alingai makamba ba cité. Ngai bana tuna oncle ndeni ni yo linga mamba ba cité boye. Azwa que na âge ni. Bon azwa ngape na bana na âge ba 6 ans 7 ba 6 ans azwa kangai. Tangisi ngai pe ba école primaire ba secondaire ti ba humanité mais na ko kama le jour moko ayebisinga o kota na chambre na ngai obongisela ngai chambre obongisela ngai mbetu bon na kota kipe tango na bandi ko bongisa mbetu na silisi na mona kaka oncle la koti na kati chambre akangi porte ngala kamwe ngabi bon closo kanga porte ndenge nini nga mtu na bongisela yo mbetu ndo komena na âge ni wa déjà na komi déjà ba 13 ans déjà allez abina nga te ko banga te na ningi na sala elo na ngi na sala elo moboye ngabi elo ni yango osala ngai ayebisinga afanda na mbetu ngabi ngana ovanda na ngati na obanga lobela nga elo ko ngo lingo osala bite kobanga na yo te eza yango eloka mabete eza eloka mabete fanda ngape na vandaki na ebaki pete na fandaki tangu na vandi ali ayibisinga longola bilamba na yo ngana bi oncle ngana ko longola bilamba devant yo te o na ko ba malédiction ezalaka te ngana za mwana na yo na ko longola bilamba te ayibisinga te eloka mabeza na ngote longola bilamba tema penga pe na yeba ki makambo mpendenge zalaka te na longolaki tangu na longolaki ali ayebisinga yi mata na mbetu ngana bi ngana comprendre te na mata ndeni sina longo da bilamba déjà lobi dana longo mata sundeni en tout cas a forcer ngana makasi ti na ndenge ayaki ko violer ngai ayaki ko déverger ngai moi pe akogangeza te tellement pe na lupango wana ngezalaki azalaki ka lupango ndako moko pe kaka moya koganga pe ezate donc akangi nga munoko moya na ganga ezalaki te atoke sala yenga pasi ansala yenga mapasi ti na bandaki kolela wana abina ngai kolela te eza ka makambo eza ka eloko moya muke eza nango eloko moya pasi tabi nga na bi mwambo salinga tuke zalaka te en tout cas penzo bebisi vi na ngai na yebite so na vi na nga na osa su ndenge nini en tout cas esalenga pinda pasi makasi. Mais si que tangu oncle a violé poto okende na suka batu ba comprendre vie so simba susté okomo suba na mbetu ti okomi mukolo boye si tango ye awa et pas prophète Timothée Christ nzambe na ye asale lionini en tout cas penza nzambe penda asali penza nzambe penda asali en tout cas
prophète Timothée aza ya Nzambe pona nzima kite penda makambo oyo ekoko kobima na monoko na ye mko lelo en tout cas te aza pena ya Nzambe. Voilà, merci beaucoup. Je pense Bolandi témoignage à sœur Nabiso sœur Robert Komodani. Sœur Marlène, Lelo a vraiment totalement délivré, a vraiment libéré parce que tant oncle Naé a violé, a âge à 13 ans, t'as commis mon colo, soit comme na âge ni sœur. 35 ans, Botalara de 13 ans à 35 ans, donc et ça vraiment pas si makasi, pas si 22 ans, il y a kokangama, il y a boloko, il y a prison, il y a makambo etambola kate, mais lelo aye na église les élus de la montagne, akuta ina nzambe ya prophète Timothée Christo akangolier, donc yazu ya eti kotak, donc yo pozolanda biso, ya yo petit kotak ezali numéro prophète eza affiché et puis tozana yimoko na émission toko tuna mituna par rapport ya bande koyons bozola na biso. Voilà, merci beaucoup. Tous on a déjà na plateau avec le prophète Timothée Christo. Merci. Na écoupé sa témoignage nanga ya o nzamba mosako ya sali pona ngai. Nazaki na ba problème mingi. Nazaki na problème mo bande ko tunisanga nazaki na problème ba règle. Mais au moment de non lo ba nzamba mosako ya selinga miracle na régler de nazaboy. Na régler nazo benga bino boya ko mona miracle nzamba mosakoli asala pepo na bino na banda ko régler te nazaki na ba problème banda ko tungisa ngai mais lelo na minute on a régler na bengi bino boya vraiment nazo conseiller bino nzamba za malamu mingi nzamba olinga biso makasi parce que azo batela biso na sali sumo na régler te tungisa nga makasi na bi nga vraiment na zemi to nini zemité na on appelle l'hôtel na tambola na nga na za à l'aise mais emitung sama date na biso donc chaque date to régler quand ndinga na régler te e bande ko lekela nga mais mayo kaka obomona o et ça il m'a minene na vie na ngai mai o lele ko pesa nga ma passe à 4 mai o lele ko kiko donc e ko se mamba minene boya ebele vraiment merci mingi. Merci, nous sommes déjà de retour avec notre invité, le prophète Timothée Christo, Mosakoli Azanamboka. Là, vous venez de suivre la rubrique témoignage. Je pense bien Bolandi ba témoignage nyonso le lengenzambe prophète Timothée Christo Azako Sala na l'accès bino image wana pourquoi pour la bande ko bazara ba Saint Thomas na ba Saint Thomas ba mona le lengenzambe prophète Timothée Sala. Bon moni maman oyo a témoigné pendant 6 mois avant ko régler te mais tant voyé car mon Saint nzamba bonne ba règle fungwami et en plus de cela sœur nabiso musus oyo ba viola qui na âge à 13 ans et pas oncle nae vi nae beba rien ne marche mettant voyé et puis abane sou ko sou ba chose grave mais azui lobi konae bolandi émission ngamoko na té micro à témoigner donc voilà prophète Timothée nazongeli na yo potoke na suka émission témoignage na ya sœur oyo elekeli ngai na âge wana za suba. Et puis, vie et marché, tes oncle n'a viola qui est-ce qu'on a évité prophète Timothée, toke ne pas tout ce parce que oye baki na ndenge nini. On a pensa yebisa na bande ko ba olanda biso. Muto ayene kaka lelo, tiko tak mbala moko. Bo solo la te bo mona na te. Maman Betty Masengo, problème ezali un prophète c'est un proclamateur, un prophète c'est un voyant. Un prophète azora makambo likolo ki tina na sei. Un prophète c'est un voyant. Aza porte-parole de Dieu, aza la bouche de Dieu. De fois mon makambo e bombani ezate ke non mon nek de prophète Timothée mosakola na mboka de soki pena muto na ba to kendaka nango yango zo mona bilembo zo mona ka d'église na nombre o peut-être ndebo filmer bazali parce que mis le prophète déjà polele etikota kezali alors de le prophète Timothée qui mosakola na mboka donc soki mosakoza mosakol faut que nango tina suka raison pour laquelle ndeko na ba violer ba daze belé. Mais la télémission na baniti kotak pas prophète Timothée mosakola na mbogi ya nango bongo adia abezole kelende ni yoyebi makambo avinae mais ngala mosakola mboka naza mosakola mboka déjà soki déjà donc na habité parce que il y a des gens où ezalaka oh bayokanaka basala ngaba biloko wana yebité parce que a jonga na bani makambo ngo donc il faut ko kendaka na okati kotak babilembo ezalaka puis ba miracle ezaka na ba façon oyo taka muta ya mona règle ta moniti kotak muta boy donc prophète mboka zali prophète non na ne beta côté te hein oh prophète Timothée tapé penza côté non te maman mona mdana musala na ye maman Betty Masengo za professionnel musala na ye
Tant olobaka déjà mayelo nzamba pesa olobela ngo tout le monde a d'église ngamo na presaka ngo olobaka très bien. Parce que prophète Timothée dans naza mutoyo na laka nango na le roi Joseph atoka nga na prison mais ndoto et makambo teza mamanzambe okanginga nyoso mokangi ndoto te deza makambo ezaka kati nanga oyo ke banana beta côté te église oyo tozo ko déjà 11e anniversaire na biso na décembre je crois que vous allez inviter donc les abena somo talaga ndenge musale zo ke ne bana 11 ans avec des difficultés des problèmes mais nous allons permettre que batu bazala ndenge bomoni bazai belé boye alors ils ont facilité donc prophétie pena côté wana makabilo amike en tout cas mutula mutaza musala na c'est bien dit hein donc merci beaucoup l'homme de Dieu ngana na musala nga onaza professionnel nango l'ingénieur Dav Mubama le papa de Joyce Davlin na musala na onza mapesa prophète Timothée pe mosakwana na mboka azana musala na onzambe apesa donc mutula mutaza na badona voilà merci prophète Timothée nous sommes arrivés à la fin un dernier message pour nos bandeko bazolanda biso surtout nazora mingi bakaya bandeko bazara mingi libana mboka o balandaka ba émission na biso bango pe ba se retrouver na ba problème o bandeko baza sur place bango bazonyata matambe na les élus de la montagne awa na commune Yangaba na avenue Lobo numéro 7 bazo lo biko sko bandeko ya musika ba musu balobaka nga naza musika naza na France mais na problème akobota 10 ans de mariage na problème a musala banda ya poto mukanda zwakate atamboli be église azozwate prophète Timothée bato wana nyos bana ba cas difficile mususu o prostate o cancer ba kawana difficile wana okoko ebisa bango nini bango pe bana beso ba bénéficier na grâce onzamba atakati nao elo na kobisa bango ezake Jésus tangu Lazare azoka mutu passe ayate po ezaba masolo na été ba makamu na été tango bela limpasse ayate mais ya yitango yoki ke akufi akopone ke bakana ngande yangoyo donc wa mona zana ba ka o eza grave eza penza ndebo monaki denema toto laksa imanche moko wana mama Betty bo monaki podoche bina ba témoignage avant mutaye a mona te misu ndenge bo monaki na nenga moni et puis ngata mama Betty alobike wala ba miracle tango nzamba edina bala oui nzamba ngoto tambola neti lelo donc cela veut dire son numéro plus 243 89 67 08 423 waniza WhatsApp plus 243 89 67 08 423 monsieur Zali plus 243 81 005 77 48 na bandeli plus 243 89 67 08 080 plus donc plus 243 81 005 77 48 donc ba numéro déjà sur mu da bengi d'office okutana mosakola na mboka ya WhatsApp na bandeli plus 243 89 67 08 423 donc soko bengi wana baka au prophète musakola mboka zo luka donc vraiment na oyamba yo petit kotaka favorable. Merci beaucoup prophète Timothée Christo Mosakoli Azan Mboka. Je reprends son numéro pour Nabandeko peut-être pour ceux qui t'ont commenté, prenez déjà un stylo avec un bout de papier. Beaucoup ma numéro plus 243 81 00 57 748 plus 243 81 00 57 748 ou soit plus 243 89 67 08 423 00243 on est à code en Nabiso 89 67 08 423 so bengi pour batumusu ba esenga bibeti masento benga prophète Timotazo yamba na pasi en tout cas comprenez okoko benga msu ana ba prière mais so ko insister akoyamba yo po ya yamba ka téléphone na ye moko kana onyonso ozanango en tout cas n'hésitez pas et vous ne serez jamais dessus. L'homme de Dieu là à Kobon de la Ponayo Nzambe a copé ses directives ndenge nini akoki Kobon de la Ponayo atana téléphone lobi kokolanda bisika oyo zali. Donc merci beaucoup déjà Josué Foncé pour les images. Merci beaucoup déjà à l'ingénieur Dav Mubama, les papas de Joyce Davlin. Salutations à maman Cathy Bakissa, la joie Amado Pichuna depuis France à l'hymne national, hein, la joie Amado Pichuna Tara Mouta Sungara Fondation Betty Masengu. Auto s'est préparé déjà d'ici la photo qui ne pourrait mettre ba fourniture scolaire na ba orphelin. Yo posant la contribution en tout cas hésiter Tenzambaro Lola
Moussa. Il est le père des orphelins. Aozangate Kopambola yo. Obeng pena numéro nangai. Torosolo là. Donc on va bien en parler. Salutations aussi à Mamé Miline Zemba. Oh, ça déjà Nakin, bon séjour à vous, maman Ali Kelema. Moi, c'est papa tous Pépé Lambeto, le John Lubila, l'exceptionnel, champion KMB, la Kenya, Blaise Kava. Bisous à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa, et merci beaucoup. Salutations à Iguette, hein? Maman la Ursula. Des gros bisous en tout cas à tout le monde. On se retrouve pour un prochain numéro de cette émission. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse tous et prenez bien soin de vous. À plus. Ce pays, c'est la nation. Ce pays, c'est la vacances. Louis. Ah! Ils en ont Mengaït. Ah! Oh, ils allaient GPS. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1, na makambo kotita biloko uta Londres, petit sas. Tango na yuka kiri sorire GPS. Malamako. Na Kinshasa, adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah, pas du place tozali. Facile na Londres kuna. Ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga ndinga. GPX numéro 1 ya French Congolais na Londres. Bongo te Willie, bongo te tokaye. Ma jolie na lelie, ah William etoka, na sengi pardon, kosala bongo te. Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner, bosomba décoder wana, mbangu pona kotala babiloko tout ya mboka, pour vous alla informer à l'heure. CPLA TV. Na bandeli CPLA TV, décodeur à CPLA TV, ma chaîne tout ya Kinshasa, ma chaîne tout ya Congo, ma chaîne belé bouquet na pour tout sur les nyonso, ba clip tant aux autres na bonota. Donc ba information nyonso ya mboka, ya politique, ya culture, ya sport, ya santé, ya nyonso. Donc voilà, idéologie à CPLA TV.